Akoka ko Bololé. Eza ba popo to ko condamner. Bololé. Na ba soda, baza batu, Bololé. se sentir lésé, OK, ba porter plainte. Bololé. La justice ça. Mabeto malamu ndeba. Eza malamu, aza congolais. Eza mabete. Ouais, ça va Bololé. Kolukaka ko nuire par rapport il y a course politique il y a 2023. Est-ce que malgré aloba qui va proposer le jour suivant au asala qui point de presse. Point de presse. Obi qui a regretté ba proposer. C'est là il fallait regretter ba proposer. Normalement. Il fallait regretter ba proposer. Oh, nandenge nini zo. Tango azongi na ndako. Il fallait analyser ngai na niveau na ngai ba proposer na lobby. Na koka ko loba ngote. Tango yaki na point de presse, il fallait regretter yango. Asa congolais. Ouais, ça qui lobby pour président Félix Tshisekedi lelo yo abandi déjà ko pesa mu Congo yo ko mona ngoza malamu te to ndenge ni. Te kozala pour Félix Tshisekedi lobby, mais ya boy Félix Tshisekedi te. Lelo nini ya. Est-ce que ndenge aloba ke ka tanga komba Félix te? Atanga komba neda. A lobby de régime. Ça dit ba système ya mabe. Oh yé moko président lobaka ngo il faut déboulonner yango. Ba système wana ya mabe il faut sila na Congo. Président Franck Diongo azaki moto banda ko soutenir ba action na ye. Alors ce qui a monique ba action oh ya komi ko sala ngo ezé sous malamu te. Azana droit ya ko bimana nzela aza congolais. Président de la République azo apprenait état de droit. Et banda d'abord na yé moko banda azala d'abord exemplaire makambo. Dans cet exemplaire ndeko moko ya côté ya parti na ye wa utaki ndeko ete ni longondo. Ndeki na ba soupçon bakanga ki ye. Yango wana état de droit et bandi na ndaku. Banda état de droit et salemi bakangi kaka ete ni longondo te. Te na lobby exemple. Bakangi bato ebele. Na yo ke exemple nonga pe na zoya. Bakangi bato ebele. Bakangi ba Kamere, ba président Kamere. Bakangi ba ministre enseignement au nani nani Bakonga poursuite contre ancien ministre premier ministre Matata Ponyo Otozo Zela soki le 25 Otozo Zela ezaka ka été ni longondo te siko po anini batwara nyonso kaka teni longondo nde aza obligé à la liberté provisoire alors que bango pe mususu bakoma ki pona liberté provisoire bazwa ki angote ki amona ki ba policier na marche ba pesa ki kanda ba tia ki emisapi ndenge alobaki par-ci par-là selon ye po ngana za kité et lo kwa malamu oye sengaki se réserver soit alobate pona ko mipekisaki alobelo ko moko ya mabe. Mais na niveau na ye akorai koloba ba popo anate même o ya lobela ki ba policier même o lobeli président de la République eza mabe que il faut basala banani ba congolais nini ba carte identification nationale ezala ka depuis ezala so na 2018 2019 ndia lobaki lokwana lelo yo sala ngono te na yoka ki ne ministre intérieur azoloba il faut basala yango alors que ba expert identification na baloba ki po yi yango sila il faut jouer 10 ans le gouverneur ya liboso ya koloba ki aboya ki marche pour na covid pour na contamination ya covid-19 na condamna ki yango mais na deuxième lettre neta ngolobi ke aboité mais ayebisi bango basala yango c'était le 17h nazala ki pour yi. Un grand merci Naba Landi, la chaîne YouTube Nabiso Info Plus. Merci Naba abonné fidèle Nabiso. Gabino Mustafa Malem Naib Sarabino Kebo Mesana Nanga Bayanga Bazala Kawana scotché cimenté. Pona Rolanda Maïnio Soto Mesana Kopé Sabango. Tout ça la Kamosalo les rapports d'information. Yango ça la que tout difficile bay Onyo Sobaza ba abonné fidèle Nabiso na bay ba Mesana Kolanda Biso ba information.
nakobanda beauté sans que na remercier ba oyangai na sima caméra ndeko Eli Sampo à mon 2G à mon cordon Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badamo Versi o ezala kaso tozu biloko na to comme ça tina porte ndako ya kabo mwamba autorité morale ya bana chambo o vraiment za sponsor officiel ya ba émission ngai Rachid Nyongo wana na ibsa kaoka ke merci na yo ba yebate masolo to solo laki ekokokisa makaka tokobeta masolo matali politique nanani ndeko Tixon Kokozo oaza analyste politique toyambiye pour une première fois nde tomeka kobeta naye boni mbokezo tambola na lekina kopesa ye bonjour ndeko Tixon. Bonjour papa journaliste. Boni santé. Kimia Nangolo Nzambe. Kimia Nangolo Nzambe étant que congolais pour une première fois bazolanda yo na chaîne YouTube Nabiso Info Plus okoki koyebisa bango nini. C'est un plaisir pour moi de partager mon moment au Nayo, tout sur la masolo mboka, tout sur la bande qu'on a biso baye bande ni mboka zo kende ni mboka zo tambola. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour tout sur la maïnio so etali mboka ndenge ni mboka zo tambola. De Tixon congolais de père et de mère et pour yango de tozo tuna mikolo yo. Non, congolais vraiment de père et de mère. De père et de mère. Oui. Donc attends antécédent mon. Non, antécédent mon Théo beauté. Congolais vraiment de père et de mère. Congolais de père et de mère de Tixon Kokozo. Étant que congolais pays zo tambola ndenge nini. C'est l'analyse na yo. Et tant que congolais, c'est l'analyse dans un pays et zo tambola très mal. Le pays va très mal. Très mal comment? Na magambo ebele. Na magambo ebele. Na comprendre raté et puis na se poser la question souvent. Na lobaka pourquoi congolais azalaka animal moko soki azana accession pouvoir té. Congolais a animal moko so azana accession pouvoir té ozomona magambo azoloba ozomona on dirait yeso ka komi wana abongisa kaka lelo. Et aussi la cas à l'élo. Mais et puis ça a un souci. Comment on a qui moto azalaki koloba tant musu makambo oya bandai koloba. Bo bazui fonction wana oya bandai kolobela yango ba pesier a komi wana mais azo koka ko exercer fonction en ndenge sengalité. Azo koka aza même incapable ko sala makambo oya moko bandai koloba tant on a komaki na posterité. Wana koloba bongo zolobela nani na zolobela par rapport na président Nabiso Félix. Azosala bien tant au président Félix azala ki nano opposant abanda eno kolia ba gaz lacrymogène oyebi ngana yo to yebi ke ndeko journaliste ndenge abanda koloba abanda ko telemela makambo de dépolitisation ya sini oyebi yango bien mais lelo yo nazo kamwa ke bande ko alamuka bako sala marche pour la makambo na te parce que hier azala ki mutu oyo azala ki parmi bato babanda ko telemela makambo na ke sini za la dépolitiser tokolobela masolo wana okozo kende vita bezona ndeko Tixon lelo étant que congolais état de droit pona yo état de droit oyo instauré na régime oyo ezali ba compte à rendre topé ezali ndenge mboka sengeli to etambola soki muto asali mabe il faut azala pini état de droit eza malamu mingi. Mais état de droit est tout ça parce que tout ça yango pour na batu moko boy to pour na un clan non état de droit il faut tout ça yango pour et toucher biso nyonso oui donc par exemple président de la République a approuvé état de droit et banda d'abord na yé moko banda azala d'abord exemplaire makambo. Dans un exemplaire, ndeko moko ya côté ya parti na ye wa utaki ndeko eteni longondo. Ndeki ye na ba soupçon bakanga ki ye. Yango wana état de droit e bandi na ndaku. Banda état de droit esalemi bakangi kaka eteni longondo te. Te na lobi exemple. Bakangi bato ebele. Na yo ke exemple nonga pe na zoya. Bakangi bato ebele. Bakangi ba Kamere, ba président Kamere. Bakangi ba ministre enseignement onani nani Bakonga poursuite contre ancien ministre premier ministre Matata Ponyo Otozo Zela soki le 25 Otozo Zela ezaka ka eteni longondo te
siko po anini bato wana nyonso kaka teni longondo nde aza obligé azwa liberté provisoire alors que bango pe mususu bakoma ki pona liberté provisoire bazwa ki yango te c'est pour s'expliquer basali ba enquête que non nini na nyonso eza normal yango wana ba dossier kutu ya matata ponyo o babandaki kolandele nango ya liboso bamonaki dossier za dossier moko vide tango bazongeli makambo bukanga lonzo matata ponyo azalaki à saint premier ministre aza empoisonné pour le moment azo senga akende ko se faire soigner nini lola kisakaza empoisonné ndeko mais selon ye ozokotisa biso na selon ye ndenge ya lobby azo loba ngona ba média partout a lobby aza empoisonné ba médecin ba lobby azo senga kende ko se faire soigner na hôpital za spécialisé to yebiki ba politicien congolais bazaka soki matata ponyo azalaki na posa ko kima justice congolaise alingaki ayate tango batindaki manda pona ye azalaki ate tango balevaki milité na ye na Sénat azalaki ate alobaki azongi ake ko affronter justice congolaise ezalaki te bonde bande comme sou bazolo bakeno a bongisaki déjà terrain a corrompaki déjà batu déjà o soki ake kuna dossier nego za donc ye kaka ndi aza obligé à corrompre bongo mata nani caméra ko corrompre peut-être bakonga pe ko corrompre kaka yinda corrompre état de droit wana état de droit le vrai état de droit wana bisu nyonso congolais na posa na yango mais ezala te ke osali yango ka pona bato misusu et toucher bango bato misusu ko toucher bango te non état de droit il faut concerner mutu nyonso faut mutu nyonso ayeba ke nous sommes dans un pays il y a état de droit o soko osali mabe ba okanga yo Oso sali mabe ba okanga yo ndeko Tikson tozo continuer congolais ozaka na Kinshasa. Le 15 marche ya Lamouk et Salamaki au gouverneur de la ville a lobaki que ezala le 15 té ba poussango le 17 par rapport ya rentrée parlementaire au Salamaki le 15 mais Lamuka na côté na bango oyaki kotala nanu eloko wana gouverneur a lobi autrement la Mouka est sali autrement pour na yoko lo. Na condamna kina no lettre ya gouverneur ya Liboso. Ya koloba ki aboya ki marche pour na Covid, pour la contamination ya Covid-19 na condamna ki yango. Mais na deuxième lettre n'étant en lobby que aboité mais yebisi bango ba sala yango le c'était le 17 nazala ki pourrier. Nazala ki pourrier aboité muto aboité andimi. Andimi mais a poussé yango quand tu as moi décalage muke ezai kaka président Martin Fayulu zonga na base na ye pona yebisa batuke vi mukandane to komela ki poto informer parce que to yebi que tete zona régime à information pona ko informer gouverneur ya mboka ke to sala marche a boité mais lobby ki a poussé yango le 17 ndi loko senga président Martin Fayulu sala yango lokola ye azalaka amona ki yango mabe selon ye yango alinga ki sala le 15 qui a ça les 15 malheureusement match on peut saler makité bazui pesa échec échec totali na ba vidéo marche zala qui bel et bien organisé babandi na quartier 3 malgré ba gaz lacrymogène mais batu ba marché qui bazala qui malgré ye ba escorta qui mais ba militant o bazala ka pour la muka ba marché qui ba marché yo na mona ba ngote yo za journaliste za mopanzi sango ta muso za na information ngana bandai ko landa ngo na mona ki muto organiser qui marche za Martin et za président Martin Fayulu na Adolphe Mushi siko bango baza ke escorter baza na kata mutuka siko marche so mona marche bata ma mutuka marche sale makité mais population c'est pour dire que marche za ki na échec population ko marcher derrière nani bango ne muto baza ba leader o ba senga marche siko so bango ba marcher te population marcher derrière nani marche ça qui n'échec. C'est le marche ça qui n'échec ils ont quitté. C'est-à-dire ceux qui marchent et comment ils échec ils ont faute il y a leader à la muka. Parce que baboya qui koyoka ko respecter au gouverneur senga bango. Parce que yenda za moko ville za yaye. Yenda za moko za ville. Yenda za moko za ville. Kaka na marche wana na dossier marche. Président Martin Fayulu azaki na ba propos moko atenaki wana otambola na ba réseaux sociaux nyonso o lelo yo bana ba soda ba porter plainte abengi ba bololé ya ba policier et puis ba propos alobaki pour na président de la République to loba yango te peut-être oza moto oza analyste politique Olanda ki yango pona yo un homme d'état koza la na ba propos ya ndenge wana
na niveau ya Martin Fayulu akoloba biloko na te. Pona. Eh, papa, nga na yo toyebi ke Martin Fayulu, c'est un homme d'État. Soki amonaki ba policier na marche, ba pesaki kanda, ba tiaki ye misapi ndenge alobaki par-ci par-là, selon ye, po nga nazalaki te. Eloko malamu oyo esengaki asa esengaki se réserver. Soit aloba te. Pona ko mipekisa ke aloba eloko moko ya mabe. Mais na niveau na ye akokai koloba ba popo wana te. Même oyo alobelaki ba policier, même oyo alobeli président de la République eza mabe. À niveau na ya ko lobela te. Mabe par rapport ya ndenge ni selo ba analyse na yo. Mabe par papa, ye président Martin Fayulu azalaki candidat malheureux il y a 2018. Tu es président de la République selon selon ye azalaki président élu selon ye. Ngai tende mutu na lobby yende lobby. Nga na yebi azalaki candidat malheureux. Sikoyo total nga na yo ke na 2018 wana ndenge Félix azwaki te boye. Félix azwi te yende comme un président. Un président de la République. Au télémolo baba propos ndenge wana. Au finga ba policier mboka no ba bololé. C'est que yo moko pe oza bololé entre autres. Parce que tant yo ne ozo exercer ba fonction minene na pays ozo finga ba policier on ke baza ba bololé. Eza le exemple moko na pesa o. Hein? Tant nani Augustin Matata po alobaki justice na biso comme politisé. Ngai na sekaki. Parce que hier Moutouto est la premier ministre. C'est Nathan Oya Zaki premier ministre. Et bien que justice Zaki politisé. Pour la unité, à ça là qu'il faut des politiciens avant le premier ministre. Donc Azeli, Moukolo justice lingue ça là, ma lingue mobe ko lingue ça liko na et pour le que justice c'est comme politisé. Non. Na niveau ya Martin Fayulu, un homme d'État à kokolo babilo ko ndenge na te. Ba propos ndenge na c'est trop bas par rapport au niveau naïe. À quoi ça va proposer et puis devant presse, na média non. À quoi que le babylon condamné et ça va propos tout qu'on condamné. Ma propos tout na ba soda, baza batu, ba se sentir lésé, OK, va porter plainte. Tout de la justice ça. Ma malamu ndeba. Eza malamu, aza congolais. Eza mabete. Ouais, ça va que non Kolukaka ko nuire par rapport ya course politique il y a 2023. Est-ce que malgré Aloba qui va proposer le jour suivant ou à Salaki point de presse. Oui, qui a regretté va proposer. C'est là il fallait regretter va proposer. Normalement. Il fallait regretter va proposer. Oh, nandenge nini. Tango azongi na ndako. Il fallait analyser ngai na niveau na ngai ba propos na lobby na kokai ko lobango te. Tango yaki na point de presse, il fallait regretter yango. En tout cas, vi ba propos na lobaki boyeboya ki kanda parce que ba policier ba tchaki nga maboko partout selon ndenge lobaki nde tinda nga na misa ba propos bobolimbisa ngai bona. Mais asali yango te. Donc c'est pas un homme d'État. Non. Non, azana qualité ko zana un homme d'État te. Tozolongwa na dossier wana conseil nini yo ko pesa ye tant qu'analyste politique conseil nini ko pesa ye kaka te mais na ba nyonso bazo ko inspirer lobby komata na ba micycle ya likolo na conseil na ngai eza ipa na bango nyonso ko banana président Martin Fayulu président Eli ndenge moko mibengaka eza que un homme d'État il faut zala na manière il faut zala na charisme. Malgré Banda Kabila comme président a tika ko lingete mais na lingé le moko pas na président Kabila président honoraire charisme na c'est-à-dire président Kabila zalaki ko le ka ofingi o sali ayo ko le kwa zo côté donc un homme d'état il faut avoir charisme il faut avoir ndinga ezate ke olobia non conseil na ko pesa yango. Conseil européen c'est Yangwana, Azana charisme lokola. Ex-président Nabiso Jikaka. OK. Conseil européen Yangwana. Le monde Nemboka tout sur le laka Mboka ndeko Franck Diongo a sali point de presse oyo a tenir ba propos moko une sévère autopsie il y a régime oyo et puis après
ya kobima na balabala pona azomona régime oyo ezo convaincre yete ezo garantir pe population congolaise te yoko olobani asali mabete aza congolais asali ka article 64 ya constitution oyo elobi que tout congolais a le droit de barrer route et pas mutu oh monique azo détourner mbongo ya l'état to azo sa musala malamu te ndenge sengela sala faut barrer route il a droit na ye aza congolais oyo azalaki lobby pour président Félix Tshisekedi lelo yo abandi déjà ko pesa mokongo yo komona ngo eza malamu te to ndenge ni te kozala pour Félix Tshisekedi lobby mais ya boy Félix Tshisekedi te est-ce qu'il y a un dingue à l'oba qui attend combat Félix te attend combat neda à lobby de régime ça dit ba système ya mabe oh il est mon président loba kango il faut déboulonner yango ba système wana ya mabe il faut ici là na Congo président Franck Diongo azaki moto bandai ko soutenir ba action na ye alors ce qui a monique ba action oh il y a comme ko sala ngo ezé sous malamu te azana droit ya ko bimana nzela aza congolais il faut boyango faut se payer nango te au moins congolais oyo azana conscience te nde akondima ki amona payer zokende ko kufa nde zokende ko kufa boye afanda kimia au moins congolais o azana conscience te amona atika payer zokende ne zokende ko kufa boye afanda kimia mais oui comment zokende ko kufa négociation ozomema biso na baangle mosusu kongo ezokende okufa ozomona yango te selo baanalyse na yo kongo ezokende okufa ndenge nini na makambo ebele nakopesa baexemple ebele moko mibale nakopesa exemple moko IGF azalaka nani inspection générale ya finance mokoni IGF asala assez akenda kosala inspection na présidence 500 du au président sombe ba député ebimi na ligne budgétaire ni a justifier yango nini mbongo na uti wapi oh papa tout le ba vérité ko toza ba congolais ngai na yonde tozo souffrir il faut qu'on soutenir président Franck Diongo de Gotixon lelo yo pour moke bonga biso ezalaka il faut ko organiser ba marche topé manière muso ko zala te ya ko luka ko bongisa mboka il faut ko bimaka na balabala manière ya ko luka ko bongisa mboka eza faut ko bima na balabala te mais bato yo baza censé ba bongisa mboka lokwa bazo sala ngo tende tozo forcer bango manière ko forcer bango po basala malamu ko leka ndi 5 to bima na balabala tango yo bimi na balabala eza lokwa eloko oyo bango ba osala yo sepe nango te yo boyango obimi po oboya makambo na bango ba osala basala oyo zo sepela nango to oyo mboka zo sepela nango oyo mboka zo sepela oyo population zo sepela nango oyo peuple zo sepela nango ndeko Tixon to kozwa yo minute belete tozo kende na koshite tokozwa temps mingi ya kosolola matali mboka ma mikolo misusu bombozoe lelo tozwa yo temps mingi te dossier seni oyo olingaki oloba ngo ne bandeli dossier seni lelo yo mbilinga eza na seni toyoki ba imam bazoboya candidature ya Denis Kadima côté wana ba msusu ba ndima dossier wana ezali kaka te ko ralentir nini ndeto lobaka nini avancement ya mboka topeto kendende ba msuba lobaka référendum élection ezala nango te na 2023 papa est-ce que moni président Félix a posé sa élection en 2023 mais zolobama partout baza après IDPS zoloba baza après pour l'élection en 2023 yoloba oh bango bazoloba nde oyo zo salima te biso to sala analyse par rapport na oyo zo salima président Félix Aloba depuis 2018 qu'il faut basala banani ba congolais nini ba identification nationale ezala ka depuis ezala so na 2018 so 2019 nde aloba ki lokwana ti lelo yo asala ngono te na yoka ki ne ministre intérieur azoloba il faut basala yango
Alors que expert à identification qui pour y a aussi là il faut jouer 2 ans. Donc c'est là yo so ba bandini ni wana il faut jouer 2 ans. Tant que il joue 2 ans yebisanga tous déjà vers fin. Il y a 2021. Tant que il joue 2 ans yebisanga élection en 2023. To chiki kuna. Makambo Seni. Ronsa Malonda, azala qui entériné, Janine Mabunda entériné qui est. Nani aboya qui Ronsa Malonda. Ezali président Félix. Pour ni président Félix aboya qui Ronsa Malonda. Pour mona que population ndima kité. Ba confession religieuse monsieur se boya qui est. Yango yé aboya qui. Dans lelo pe. Lelo yo Denis Kadima. Makamba Denis Kadima. Et c'est boy catholique boy. Yango pe na yoki ba imam nini bazoboya. Pourquoi pas yé aza garant pona nini te azokata makambo na. Il faut bien ba confession religieuse on a solo na bango. Soki élection le kana ki na ndenge malamu to te ayeba. Pour que kimi kota asoko zomo na zo garder silence azo lingana on sa makambo na te. Azolingo kota na makambo na te o makambo senke yende soki alobi yende falas asisa makambo na babido si on eza yete za assemblée nationale bongo eza ya yete bongo ya Ronsa Malonda ezalaka ya ye tango aloba ya Ronsa Malonda ezalaki ya ye papa tout devient makambo te le pays va très mal ezate ke loko azaki opposant o to bande ko soutenir a comme il a une accession pouvoir tozo soutenir ne soki azo sa makambo mabe to croiser bras to fanda kimia te. Ce qui a aussi la mabe ou 5 étoiles, le bateau qui a aussi la mabe. Pour Nangaï, président Félix a convoqué la confession religieuse. Ah, il y a Bakenda Solana Bango. Basenga qui audience wana mais il est là babi que non ils na cadre wana te bango faut bazora na Assemblée nationale bango baloba que non il faut bakuta na président de la République bato il paraît Assemblée nationale boya qui autoriser bango bakuta na président de la République. Assemblée nationale wana eza majorité ni. Il y a union sacrée. Assemblée nationale a majorité union sacrée. Donc, ce qui est l'Assemblée nationale, où ils ont majorité union sacrée. Union sacrée, ils ont vision à chef de l'État. C'est déjà l'Assemblée nationale, ils ont compliqué ma campagne. Comprendre, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste, mais vous avez analyse ma campagne politique. Comprendre que ma campagne est l'Assemblée nationale, mais il fallait assister à ma campagne, le président de la République. Il y a une audience, depuis Kala. Et ça, c'est comme Mikolo. La complication des autres années. La complication des autres années, de protection de ce cas, il y a Seniwana, selon l'analyse, Moutounino a cause à la valable na place ya président ya Seni. Selon le calcul, Kolongola Ronsa Malonda, Kolongola Denis Kadima, critérium Nino Moutakoza la Nango, selon yo pour à la président ya Seni. Te, on a soutenu ce que Otuni Ngai. Avis nangai avis nangai ngai na senga kabacha mutu moko président Seni pour élection comme crédible nani wana docteur Denis Mukwege pona yo pona ngai naso loba ngai nde na loba pona ngai pour élection za la crédible pour mobulu ezala isute. Pour que nous soyons la vérité désir n'était. Faut que docteur Denis Mukwege. Je ne pense pas que pour l'intérêt Mboka, docteur Denis Mukwege a koboyate. Parce qu'il a soutenir toujours l'intérêt Congo. Je ne pense pas que docteur Denis Mukwege a koboyate à la présidence Seni. Pour ça l'élection sera crédible à koboyate pour l'intérêt Mboka. Alors ce qu'on moni, ce qui coûte un gana yebi ango boy. Bongo bango bato ba yebi ko leka ngai babungi yango so ba ko ka ko tia ete so ba ko mela ko tia ete po ba yebi ke yeso amati na place na ko compliquer place wana et comment moi passe et comment passe alors impossible comme wana c'est impossible ba comme c'est na place wana yango no moni bazo devia ka ko luka ka bato Denis Kadima o mutubo et puis et là, on me soubise les Congolais,
moto ntango akomi président de la République asalaka effort akomisa ba institution nyonso ya mboka ekoma ya ye ekoma ya ye pour que aza na makasi ya kogouverner et pour que azwa mpe makasi ya kotrike baélection po baélection nyonso esalema na Congo ezalaka tricage ya ndeko na ngai yo oyebi yango oza journaliste te ngai nayebi te oyebi te koyebisanga te ngai nayebi te mais ngai nayebi yango ezalaka bongo ezalaka tricage soki ezalaka tricage te président Martin Fayulu bando lobe la vérité des urnes po ani ngai na baélection ya 2018 nazwaki occasion ya kozala na bureau moko boye na Kinshasa mais malgré kaka résultat ya bureau wana moko oyo ngai namonaki yango tokolobela makambo tolobela te tokolobela yango te malgré Martin Fayulu aza candidat malheureux président Félix nde azwa mais toza na posa te makambo ba vérité des urnes na ezonga lisusu toza na posa yango te tolingi mbalo élection ekosalema ezala crédible soki ngai nabimi président yo olobake oui amérité kobima président ke yo bana contexte na résultat na ngai non nde eloko toza na posa yango sikoyo soki bato baboya Denis Kadima po aza même province na chef de l'état oyebi ke ndeko akokatisa makila ndeko nete ndeko akokatisa makila ndeko nete bapopo ndeko Tixon tozochite déjà bato oyo baolanda yo pour une toute première fois nde nayebisaki yo baretenir nini par rapport ya entretien na biso ya mokolo na lelo soki mpe okoki kozala na baye oyo okoremercier to opesa basalutation soki mpe moyen kozala numéro ya telefone na yo opesa eloko bandeko bakoretenir eza kaka ke mboka ezotambola mabe président Félix ntango ayaki liboso ngai personnellement nasepelaki ne mingi et puis nabandaki kosoutenir ye na makambo ne nyonso mais ces derniers temps nakomi kotika ye vi bamakambo ezolekana na mboka naosepela nango te nakomi kotika ye eza notard te soki akose ressaisi akozonga akozwa soutien ya congolais nyonso soutien ya congolais nyonso makambo déjà asalaki yo abandaki déjà kosala na ebandi ezalaki malamu sepelaki nango ezalaki bien sauf que depuis basali gouvernement union sacré makambo ezotambola lisusu mpenza te makambo ezotambola lisusu mpenza te mpona kopesa numéro ya telefone na ngai eza 090 49 40 618 répéter en dessous 090 49 40 618 numéro WhatsApp est 081 12 50 441 répéter 081 12 50 441 nazana moto ya ko saluer te pona na kanda. Même pas les Congolais, Orlando, partout dans le monde entier. Les Congolais déjà na salué qui bango. Na zana moto ko salué te na zana kanda de ko journaliste ko mona ndenge mboka zo tambola malamu te makambo zo kende bien te biso tango tozalaki bana to bando mona ke soko sisi classe sisi ba université kozwa musala kozala bien otambona mituka osuma mapango kozala bien mais lelo yo toye komona ke bato basisa déjà avant biso bazwa na musala te po nini po mboka ezotambola mabe mboka ezotambola mabe mingi koleka po mboka ezotambola mabe wana ezali dernier mot ya ndeko Tixon auto yambié pour une toute première fois tokozoye par rapport à l'analyse par rapport à l'actualité nous namboka to banda kozoye bo découvrir vraiment des Tixon ngape na remercier ba yangai au bazar wana bazo soutenir biso si ma caméra de colis pour à mon 2G à mon cordon Lukman Moudingumba mon vieux Babimboli agence Bademo Versi Rachid Nyongwa ma solo to solo laki yo yebi
confrère propre, Jolie Mabeka, Moukonzaren, Katia Mabeka la star Cayenne, Diamant Vert de France. Il y a Nathalie Mpakangoma, Ava Bangobaye Bangayo Yebaranga, il y a Mustafa Kobange, assalamu alaikum, Venanga Malgobo Kisinga, Menara Petinayo, vous s'abonnez massivement à Info Plus, tout le numéro Moussousou.